émission oyo eza émission na bino bana mboka pona ke boye bandenge nini makambo kitira mboka na biso ezovolua awa na République démocratique du Congo. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bonsoir mes amis de Brazzaville, bonsoir partout dans le monde. Bonsoir dans l'émission Abino Choc culturel où tous toujours pour nous la Sabino Makamozo les Kanaka Samboga na biso. Émission Abino les Kaka chaque lundi na 16h35, rediffusion jeudi na 16h35 toujours. Nasima ba caméra na pesi merci na Jonathan Mali pa moto na Kapela mwana bumbu baza toujours wana pona ki to sala musala kitoko bilili comme la bino na palais. Pe na pesi merci na oyo aza na régie nde papi ke libwabwa machine ya rapide donc muto azaka na misapiso pona kete image comme la bino na banda kitoko makasi donc lelo tozali na défenseur moko makasi parce que émission ekozala kitoko makasi. Voilà na pesi bino merci ba onyoso bo manka kinga mikolo belé bozwa ki ba rediffusion belé parce que tout ça que moi de déplacement tozongi sikoyo en forme makamo ekozala bien beaucoup zo sikoyo ba news ya bien ndinga ke senga ka bande ko nga braza bolela ki trop tozongi to sala mosala na bino kitoka ndenge ezalaka. Bon na lomba on a koyebisa bino ke lelo tozala invité spécial oto ko beta na ye masolo oyo likaki na province ya Mai-Ndombe donc na territoire ya Kwamutu oyo ba conflit bozoka lelo ezo salema par-ci par-là batu ba bomani batu mususu ba kimi ba mususu bazana Kinshasa wa bazomona moya kozonga te ba mususu ba kei ba palangani ba mususu na bazamba donc makambo ezaki ndenge nini yango nde toluki muto aza spécialisé muto aza bien formé muto pe aza bien placé pour na kete a mona moya ko limbola biso makambo ndenge nini e banda ko leka kuna et puis nini salama ki pona ke makambo na isalema et puis toza na niveau nini yango nde tozo koyamba président international David Nzonzamaku, pardon, président international David Nzonzamaku, ou azali chef ya basuku nyoso en général. Toko yambaye na bazi ba mususu basi ba monaye na ba ba monaye te lelo boko monaye toko découvrir makambo ndenge ezali. Sans toutefois tarder, nazo benga déjà ba invité bazokota pour tout monde moyenne ya ko beta masolo parce que TV Zangonga na bazi ba mwana bazo ya déjà bo découvrir masolo ndenge ezali. Voilà, masolo ezaka toujours wana batu nyo surtout télévision na yo vanda bien chat télécommande na c'est parce que makambo ezaki kitoko. Merci chef. Bonsoir chef. Bonsoir. Bonne bino santé. Très bien monsieur Anderson. Il faut na sepeli trop parce que la taka kitoko makasi. Parce que lelo batu mususu je na bungiso micro bien. Batu mususu lelo baba no mona ka ba mfumu kete ba mfumu bando la taka ba jipe ba maputa ba biloko ndengo wana mais komona ke mfumu azola ta kitoko veste kitoko na mona ka vraiment habillement na yo eza kitoko makasi. Ezo ça la fierté ya mboka na biso parce que mfumu sengeli azala propre. Bino boza bato kotambola ka trop bokenda ka bana mboka bozola kisa fierté ya culture ya mboka na biso. Voilà na yambi bino kitoko makasi mais toko ko vendre na se poto beta masolo to découvrir masolo ngo ndenge ezali. Mfumu na bazi sali mikolo ebele vraiment to monanité na yibité ba déplacement to ndenge ni. Oui, makambo ezalaki ebele ba déplacement et puis ezalaki na ba programme susu to ezalaki nango nde yango wana ezalaki moi passeport était tout monana mais comme tu as déjà des retours yango to juger bon to répondre à l'appel na bino. En tout cas merci comme vous avez déjà des retours vous jugez bon pour na répondre à l'invitation na biso kapela mwana bumbu na banzi yo zalaka ojwa ka rôle nyonso même côté ingénieur bon c'est biso na retour na biso pour tout monde na makambo bien pour émission ezala kitoko. Voilà tozo continuer mfumu lelo komona mboka na biso ekomi makambo ebele makambo oyo elekaki nanu na kananga na mbujima eto monaki makambo akamwe na nsapo ezalaki batu bazowela kaka mabele omoni kaka bana mboka bato oyo baza ba originaire ka ya mboka mais komi kaka te po bino boza na ngambo ya presse bao baza na ngambo ya nzela boye bino boko katsa boye te
bino boko sala bote ba bomana petro makambo ezalaka ebele ba mususu ba perdre biloko ba te belé ba kima ba mususu bazana tina kishasa tilelo ba boya kozonga pourquoi pona ba conflit ya bongo mais le tout monde lisu makambo wana et kozonga lisusu na territoire ya Mai-Ndombe si je me trompe pas et na territoire ya Kwamutu pardon na territoire ya Kwamutu et na province ya Mai-Ndombe si je me trompe pas makambo ezongi lisusu kuna mais tolingi nanu to comprendre nanu o meke mpe ko expliquer biso nanu ba yaka na bateke o expliquer biso nanu ba uta wapi bayaka bauta wapi bateke bauta wapi baye kukuta na ndenge ni na kwa mutu o meke mpe ko expliquer biso. Bon merci na sepela ki koya ko répondre na émission lelo parce que si j'ai oza vraiment très capital pe ezo kondongwani sabatu belé na kati ya mboka baike baza koloba boye ba mususu pe boye et vous avez utilisé la sagesse pour nous benga oyo azalaki sur terrain. Très bien. Oyo a palpé du doigt makambo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu na province ya Mai-Ndombe. Très bien. Soki to bandi kozonga na ba origine ya bayaka na bateke ya ngonde ezopesa bitumba susu na mabele wana. Ben ko banda indépendance mabele na biso toza na ba frontière bato na bato baza na eteni na bango mabele donc soki to bandi koloba susu ke muyaka yaka vandaka na plateau lunda prake quelque part kuna et osenga susu polémique donc bayaka bazali ba congomani baza ba congolais. Très bien. Ba teke pe baza ba congolais mabele wana ya plateau ezali mabele ya bateke bayaka ebele baza kuna bazali bato bayaki kosala misala na bango ya bilanga aye asombi ferme na ye ou asombi ba hectare na ye atongi bandako ba mususu baza wana ya 45 ans passé aboti bana baboti susu kuna babota mi baza vraiment ebele. Très bien. Na terrain ko tout mona ke bayaka baza ebele par rapport ya bateke donc bako ko sala même 70% baza ba yaka et puis 30% wana osali métissage bangala na bikolo mususu wana. Voilà c'est un peu ça na kokolo ba donc ba yaka na bateke baza na plateau bateke bango nyonso bateke baza nde bakolo mabele ba o bavanda kuna po bisimbe bakoko na bango ba mai eza ya bango et puis bayaka po basala misala nde babotami kuna ebele ba mususu bakoma na bamboka na ba ferme baza kuna c'est un peu ça o esangisa bango et puis babalana eza na bana mususu aza 50% muyaka 50% muteke soit côté à bas na ba mibali. Voilà un peu donc tokolo bate biso nyonso tout oza ba congolais aza na droit ko vendre sika nyonso akolinga évidemment c'est un peu ça mais to monike na ba conflit wana ezo salema bazolo ba mingi ke ba chef coutumier nde baza la base ya makambo wana. Pourquoi? Parce que ba chef coutumier baza na comportement ya ko tekela batu mabele parfois ekoza le katekelo mabele awa osala bilanga kaka place moko wana ayeli soit tekeli mutu mususu biloko wana tozomona ngo même na Kinshasa wa chef coutumier atekelo pango mais omoni opesi mbongo sima na yo okei bazwi disu batekeli mutu mususu nde ozomona ba conflit ezaka na ya makambo mabele biloko ndenge wana na yebite tant que yo okendaki nanu wana oza bien placé okoko expliquer biso conflit wana eyaki boni parce que bato bazoloba na ndenge ebele. Merci. Biwana ezalaka nango na Kinshasa mais tant que kuna na plateau tokuti ba problème wana te et puis epa ya na mboka oyo ya ngai makambo wana ezalaka te to yokaka monde be awa biso tokendaki na province ya Mai-Ndombe na ndingisa ya tata mokonzi ya mboka le président de la République. Très bien. Son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Ezalaki masque na biso kakungu ndenge boyokaki yaki roi ya Belgique ya azongisi to pasaki mission na yo kutu na lobai ke fallait to kendo botala masque na biso roi mini Congo na ba Congolani banso to kenda ipona kotala kakungu na musée national. Sima nango esengeli ko pesa merci epa ya mutu oyo asali be fort ke loko wana ezonga. Très bien. Donc il y a président de la République
ye roi Menekongo na ba chef coutumier nyon surtout les 75 et 79 oyo ya basuku bazana mboka bayaki pona ko yebisa mokonzi ya mboka totondi botondi ekeko na biso ezongi masque na biso ya protection na pouvoir ici ezongeli biso toye kopesa o merci totali yango to vérifier totali na ndenge ya moi totali na ndenge ya butu tomone eke masque na biso yango wana merci bakoko babatela bapenza babatela kasi na table kaka na masolo chef de l'état asimbaki mutu alobi mais grand chef bien sûr naza na problème moko ezo déranger nga makasi ezali be problème ya bana na ngai bazo kobombana makile ezotanga na kwa mutu ezosala ngai pasi donc na sali nyonso me nazomona solution eza te donc nalingi yo roi Menekongo bokoma nanu wana na mission mibale ya liboso oyeba problème nini oyo bato wana bazobomana et ya mibale o désenclaver bango parce que nzela bandundu ville ti Kinshasa eza kokangama très bien donc soda koki kokota te civil kokota te bazoboma bato benyama alors siko bato bakangaki nzela nazokata yo te bato bakangaki nzela nde bakolomboka to banani o meke mpe ko expliquer yango nde nazokende donc esengeli kofungola nzela pour que mituka ebanda koleka banda monga tati bandundu ville wana mokonzi mboka alobi bon mboka très bien et puis ochakimia kuna roi Menekongo atali pe oui comme déjà toyoki basango ke bato wana bazoboma même ba militaire bato wana soki oke pembeni obeti masasi ezozwa bango te esengaki mpe biso to se préparer en conséquence très bien abengaki équipe mosusu ezalaki na mboka oyo koko détecter que kisi nini oyo bango baza nango mpona qu'est-ce que nous pouvons faire bon wana eza mpe biloko oloba na télévision te donc le roi Menekongo na biso nyonso na kati ya équipe on s'est préparé en conséquence très bien on a sacrifié ce qu'on pouvait sacrifier de peur que topesa mokonzi ya mboka résultat ya malamu na mission oyo apesi sa majesté Kavabioko Zombi Fabrice yipe akoki kokende bongo te parce que tozali na ministère ya intérieur esengeli kokende komona mpe VPM le vice premier ministre de l'intérieur pour que ayebake nazokende kuna et puis mpona sécurité mpe makambo mosusu ndenge ezalaka très bien dommage arrivé kuna chef azalaki occupé premier ministre intérieur de 14h à 18h bapongi na bakiti tititi ayambi roi te tozongi et puis na respect roi lobite il faut kozonga susu roi Menekongo na bateke susu zongi le susu ti pa ya vice premier ministre ministre intérieur deuxième jour de 12h à 16h oui tout le monde kaka ke vice premier ministre aza occupé de tozonga ke sima bengi staff cour royal monsieur Cyril Kakadi, maître Florent, maman Patience, maman Chouchouna, Batunion surtout, à Sangisina, notable à cour royale. Très bien. Bon, il fallait que négocier les Sabitumba na Kwamutu, mais papa VPM a été yambangate, toko zoma koki, wapi, na koki kokende kolela société pas mokonza mboka ke bope sangai boye boye. Nde moko ya mwana ya musuku azalaka pe ministre. Ministre près le président de la République, docteur professeur Nana Manuel Nakiumba, alobi papa nakobuta ne fiske carburant mais topesa mokonzi mboka résultat oyo esengeli ya malamu pour que bokende totia ba carburant na mituka pe bokoso ba soda okende na bango tozongi tosali oyo tokoka kosala nde tolongwaki jeudi le 8 tokendaki na mboka kwa mutu tango tokei bon comme tozalaki dirigé par Nzambe na bakoko tokomi na mboka Mbankana oh non bakoko traverser susu te bolala tolali atongo Nzambe alobi tokende tokei tokomi na Mongata tokuti fulu ya batu bawuti bamboka wana bazobima bazolela bamususu batumbinga bandako bamususu na kofele mobali bamususu tozomona on est aventure quand on raconte ça
tolungu wana to conscientiser bango ke bolanda biso na sima tokuta na kati ya mongata plus de 20 véhicules ya milai bande kenda wana 3 semaines moye kota nzela ezate ba remorque ba mituka ba taf moto yebisi bango bolanda biso na sima comme tozalaki na gamasi ya basoda tozalaki na nombre ya lingobani pa ya basoda nde tokotaki topusani je pense pas même 500 mètres après mboka toye komona mama moko azoya kolela natikali kaka naka mwana na ngai oyo ya 3 mois babomi mobali na ngai babomi bana nyonso natikali kaka na mwana oyo nakobatela kaka oyo ngai naza médecin naza docteur nakiti roi minikongo alongoli mbongo liboke apesi kende ofuta transport koma ono pema muke bongo zonga susu balobi na kozonga na kovanda wapi ndako si batumbi mobali babomi bana babomi natikali kaka na oyo ya 3 mois par curiosité na kena tala mwana ngo oyo azo chérir mwana pesi akufa ki déjà elle ne savait pas vraiment alors ça là qui passe tokendaki mboka moko ndeko Anderson et loko liboso to constater que na province ya Mai Ndombe appareil judiciaire ezate parquet ezalaka te tribunal ezalaka te donc préparation à liboso mpona kosala makambo ya boya bozo parce que soki moto osali mabe bakofunda oyo na l'état très bien kuna procureur babeta ye ifa bato mboka babengana procureur na inongo kuna procureur azalaka te donc soki province mobimba donc tolobake ya Mai Ndombe magistrat azate juge azate procureur azate donc il y a personne ba bureau à l'état ou la justice esalaka te bakonzi mboka bayibi makambo wana elega banda sanzani ba policier pe bazate je ne suis pas là pour ça constant ya mibale tangu tolongwe na Kinsele place nde tomoni bayaka banani bayiba yambi biso toteyi bango bateke basengi ba droit na bango topesi tolongwe wana toyi kokoma na mboka moko oyo na bandaki déjà ressentir cher de peau mboka wana kombo nango Camp Cantoni bayebisi biso liboso eza na mboka moko babengi yango machambio barrière eza wana soki oza moya kokoleka te bakoboma o siko banani batiaki barrière wana kaka population bateke très bien wana bayebisi biso soki okei na mboka moko shomwako bayaka mpe batia barrière na bango moteki okoleka te soki okei susu na mboka oyo babengi mibe bayaka batia barrière donc kobanda wana ti okende kobima bandundu ville plus de 20 barrières auquel nzela mpe eza kaka moko constant mibale toyi kosala na nzela wana tokuti ni policier ni soda ni agent de l'ordre donc en général donc population etikaka bango na bango oui donc mboka bana na bana ozokuta mboka koyoka kaka solo bibembe banzinzi bataba moi bamboa bakomi ba santé ya bien basoso ni a personne banda ko brûler mboka mususu mais bamboka mususu okende okuta bayaka na bayaka muteki azate bamboka mususu okuta bateke na bateke bayaka bazate constate oyo kosala ke banda babanda koboma na bitumba wana ata mokonzi moko te atia déjà makolo kuna net même na kati ya machambio pas même le chef de secteur ya toi atikala kokoma nanu wana te pas même l'administrateur du territoire et na parlons même pas pour le gouverneur à province vraiment tatikala kokoma déjà place wana même ba chef coutumier mususu to mona en général bozalaka liboke wana ba mususu pe ba mipesi na bango te na makambo ngo bon makambo mokonzi mboka pesi charge na roi minikongo roi minikongo tozwalaki na musala makasi parce que bitumba eza bateke na bayaka tokozwa ba chef coutumier nyonso te ya Congo pour que tokende na bango totalaki côté ya bayaka mokonzi bayaka azali babengaki Kiamvu Kasongolunda Kiamvu Kasongolunda tangu bayebisi biso il faut kobenga Kiamvu pour que bokende na ye roi minikongo azwi téléphone abengi secrétaire général ya affaires coutumier naza na posta ya Kiamvu azwi numéro atindi on appelle Kiamvu alobi azana Kasongolunda pona ya kuna fubo tindelanga transport 815 000 francs roi minikongo mbongo na biso ya poche tindelie
Alors oui, non, tout le monde a payé Simbongo, vraiment il faut 20 000 $. Mais ceux qui me belèzent là, au moins que c'est là. Non, na katiote chef. Au moins que l'autre moment que je peux se passer, ba chef coutumier bozali na bon côté. Pourquoi? Parce que tant que senga kama kambo zo senga pouvoir soit na assemblée nationale wana boyaka liboke bino nyonso bozo wela ba pouvoir. Même na makambo neti ya boya ba population bazo bomana. Il faut vous la souder chef. Tout ça soudé, bah oh baza soudé, on est basé na posa batouté. Nous étions déterminés pour nous construire mon conseil en boca parce que aïba di Valérie, il y a chef traditionnel. Très bien. Et on va faire ça qui mission wana. Kiamvo a commune à Kenge, gouverneur à Kenge a bloqué moyen ya Kinshasa exact parce que c'était prévu to kutana na ye na entrée à Bandundu na mboko babengaka Mongata. Ba bloqué kuna moyen ya exact. Maintenant on a vérifié parce que bateke balobi ke mutake cha trouble kuna isa chef coutumier ya bayaka na kombo Kiamvu. On a vérifié balobi non on a kuna ya mboka te ya un Kiamvu na Kinshasa kombo ne kimona non. Yende mutake na plateau bateke de son retour ne makambo ane bandi. Est-ce que c'est vrai ya mutu akenda ko susciter batu pour que babanda makambo wana? On s'est posé des questions ndé to luki ba contact na c'est comme ça on a eu Kiamvu kimona tokendaki na ye na plateau bateke parce que ye aye bisabande konaye bayaka batika koboma banani bateke oui comme ça tokepena bande ko bateke baye bisabande kona bango bateke batika koboma bayaka pour que kima ekota entre les deux peuples. Voilà un peu la premier niveau ndenge tozoka stratégie. Maintenant tant que tu as introduire on a amené les faux Kiamvu, les vrais Kiamvu, tout ça, on est aquí entre parenthèses. De Gonderstone, Makambo yo eza Makambo moko batu bazolinga ba déformer vérité. Yango to benga ka déviation. En réalité, problème eza wana ezali problème ya ndenge ezotambolate, mais ezali problème conflit entre Teke et Yaka. Yango nde mutu eza vérité. Bato liboso toke kokoma place bibembe. Ya ba soda, ya FARDC oyo bazolo ba FARDC oui parce que Yaka pe bazolo ba ke bato wana il faut ko identifier bango puisque bandeko bateke pe bakoma kozwa bana na bango na auditeur moko aza na Bandundu ville akolatisa ba civil ba teni apesi bango minduki babandi kokota na ba mboka ba Yaka kokende kosala ba massacre boma bango tokutaki mususu na mushietu mususu baza côté ya ferme ya Merci Jova nde ba place toujours ki ba arme na bango tango ba bomi bango. Problème oui ndengo lobi que eza problème ya mabele ba redevance coutumière et bandi plateau ba teke nyonso te eza kaka na groupement be moko ezalaki na groupement moko babenga kango Dumu parce que territoire kwa mutu eza kaka na eza na 3 groupement wana ya Dumu baboma ku na baboma nord groupement wana baye ko copter ya akomi député provincial ya Maindombe azui mwana na ye acheye na place na ye comme intérimaire mwana na ye kombo na ye Miller aza pewa na Kinshasa azo tambola librement tango Miller ba akomi chef de groupement babengi bango réunion na Inongo bateke réunion wana ba close nazana non pré ya kopesa ba information wana nyonso tuté na retour na ye ayi kopesa mibeko ke bato nyonso basomba ba terrain pa ya ba papa ba koko na ngai nyonso tout c'est abrogé oyo aza fermier lingia vanda susu na plateau bateke esengeli aya kosomba mabele pa na ngai c'est que oyo basomba ki monsieur ekena ngo nyonso ye bon mutu asomba déjà mabele azomona pe que place amo azo ko se retrouver ba bandi ko renouveler ba contrat epa ya mwana wana tant basilisi ko renouveler ba contrat stratégie wana esimbite ayi ko changer redevance coutumière et commis 5 sacs et le moins na sac moko et commis 5 sacs
wana selon bayaka parce que nous avons les deux volets parce ça. que nous étions au milieu. Oui, chef. 5 sacs batali pe bon. Et moko na longola na pe moi 60 sacs, moi 30 sacs. Bon, OK. Babandi ko pesa 5 sacs. Maintenant il koma ki soki ko zana 5 sacs te bakangi OK boloko. Mutazo kanga bango un certain Franklin. Azali pe muteke inspecteur ya auditorat. Comme bamona ki bato pe bazo futa 5 sacs ba changer redevance coutumière. Et comment au lait par ménage 5 sacs, non, par individu 5 sacs. Donc on a comme ça 5 personnes, ça fait 25 sacs. Vraiment. Donc pour que mes capacités quand on ne pas battre pour révolter. Bah ya kabalobi ba meka ko kotisa mikanda par-ci par-là, ba mona ki réponse te. Et qu'ils allaient qui na major moko bon na bombe na no kombo na e mais na émission en balasima puisque toujours là ba bilo comme susu otoko ko sala bakangisi ayeti awa wa na bataillon pem na Kinshasa awa na Kankoko asali 3 jours selon bande ko ba yaka ba futeli $3000 à Bimi. Alors imaginez muto bongo bokangi 3 jours azongi tango ko zonga kuna ko yana comportement nini a commis sous plus pire. Donc, bayaka bamonike nyonso tozo sala comme si l'état zo kabisote nyonso pe tozo sala comme si zo simbate. Il fallait to bando lukasiko méthode mususu. To fundi na l'état to moni le côté. Maintenant bayaka baké na groupement bon chef de terre Machambe. Baké kuna pour ba déclarer que mon konzi ba redevance l'équipement abelé tout ça ba fermier non ça ba yokani tant ba ke wana moi échange de paroles le chef du village Machamba côté nandako azu munduki aye il a tiré sur Muyaka la police sur place à Kofi ba ka ba zo bébé na bango ba sani ni ba kenango. Donc ça te comprendre bien muto a semé des zones nyonso ils ont des chefs wana ndi muto abandi na makambo. Na donc tout le bateau millaire bango nde bato ba matisa de redevance ça va bato na ye ko pemeri ba joa nini wana tango muyaka wana kufi ba kenya ebembe ole suka wana te ba kei susu na chef moko boya muyaka zala kuna na mboka na mwa monene kombo ne mapanda ba ke ba kangiye ba bomi ba kati mutu ba tikeli ko bwa kebembe et pesi susu ba yaka ide mususu babandi ko ya kofunda babandi ko sala ba reno na Kinshasa mais en tout cas suite mona na kité balongo wana ba yeko boma susu tondo muyaka pe lisusu oui azala pe chef ya ferme na ye azala ki pe influent maintenant ce que longo wana ndio kesiko epa ya monsieur babengaka Saddam Saddam siko atali babomia liboso babomia mibale sile na bangwa misatu ezangai. Donc Saddam ndio akotaki zamba akeko sala kisio babengaka mubondo biso continue sala kanango po masasi mwezo yo ezate ata babeti le chete mwezo yo ezate ndio ayeko préparer maintenant parce que Muyaka au départ c'était un guerrier Muyaka za guerrier ndio ayeko préparer guerre contre bateke bakati bana wana nyonso to mubondo siko tango bateke bako ya ko attaquer bango masasi zo zoate de bango babandi ko landa bango babandi ko boma siko ba konze bateke bazui mo konze na bango Muyaka basali nini batie na mboka wana c'est comme ça baboto la mboka mwa ebele mais ne pas bandi ko bateke tango to comme ba expliquer biso ke ba ya ka balobi ke o eza mabele na bango ya lunda c'est comme ça bazolinga ba bengana biso bateke bakolo mabele po bango batikala ko remplacer. Voilà, voilà vraiment nabanzi ba fidèle téléspectateur ba comprendre ndenge ba conflit et les cas kuna et puis makambo ndenge ezali boyoki ndenge président international ya basuku nyonso tout David Zozomaku ndenge azolimbolela bino makambo ndenge elikaki kuna na territoire ya Kwamutu tozoki na régie ba balancer biso na image parce que TV za radio te tout le monde a ndenge bo salaki moi déplacement na ndenge bokuma kuna to kozonga juste après pour tout le monde mwanya ya ko chiter na émission na biso c'est parti zaka nga photo
Voilà, de retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs. On a beaucoup de image oyo bafumba kitaki sur le terrain na territoire ya Kwamuntu pour bakotisa kimia. To yebisaka bino eza ba chef bazo sala musala pona mboka. Parce que eza ba mususu ba chef mususu ba péré. Bolimbisa na ndenga mabete parce que chef mfumu aza muntu azaka soki ayoke désordre de côté place mobo ifwa kitawana. Bomoni bino moko ndenge ba sali ba déplacement ba risquer vie na bango ba lobino to kende kaka po kimia kota na territoire ya Kwamuntu bato ba bomana te toza biso na biso ba congolais toko ko bomana te bomoni musala ndenge ezalaki pe apesi bana bakisi bomoni wana ezate ke bakisi moko boso ndenge te ya bango moko ba chepa moyen baso bakisi pona ba pesa bato bazokaki bato bazwaki basasi ba makambo ndenge na ndenge bo uchi kolanda wana dans yangonde omoni même combo bazo benga ye président international azo mérité yango parce que ayoka kolele ya basuku nyonso tout akendaka partout libanda mboka a intervenir na bango kam nyonso oyo ekomelaka bango. Voilà fumu nazongeli yo. En tout cas, félicitations mingi parce que comme on est vraiment volonté makasi na mona nzela pasi mais bo forcer na ba jeep essentiel beaucoup makaka isikwana bo bangi risque te bo bangi pe masasi bazo beta batute eza ba chef mususu to po acha ata loboko kuna ata lokolo ezate mais bino quand même bo sali pona ke kimia kota na ndenge pe mokoza mboka senga ki bino po boke no kota kimia bo sali yango pe kimia pe côté. En tout cas coup de chapeau toujours que na le banc parce que ngonga na biso zamu ke TV za ndengonga mais na moni bo yelinga na ser nanga accompagner mais na atikali ko se présenter te a se présenter ba téléspectateurs bazo mona et toye banano ye ayo ko sala ni pendenga landio. Merci. El bosso na pesi bino merci ndembo ya bengai ba bosso na plateau na show TV. Je crois que ezamba la bosso mais ezamba la sukate. Très bien. Là il naza madame Patience Mandefo. Naza éditrice, directrice générale du journal Menikongo. Très bien. Journal de la presse écrite. Naye ko accompagner président Nabiso, président David Sonzamaku, parce que naza moko pe ya membre ya Aibasud. Donc naza moko na kati ya Aibasud. Ngwana naye ko accompagner président pour que aya ko lobela na mwa muke oya lobeli awa. Très bien, merci. Mais na base oyo ki makamlo to sona président wa yo pe liloba nini ya sukoza na ngona bana nyonso tu ba congolais nyonso tu ba sona biso o bazana ba makamuka ya ba division ba tribalisme o ko yebisa bango ni na ba ndeko na biso nyonso ya ba teke na ba yaka na ba suku ba o ba kimaki ozo yebisa bango nini poku na ekoti déjà kimia. Bon eloko ngana ko yiko ba bandeko na biso ezake ba yokana parce que ba yakana ba teke ba vivra déjà ensemble depuis longtemps mais président Otikoloba lelo oyo ndenge roi Menikongo sa majesté kenda ikuna kimia ekota ki bien que tozoka lisusu bato mususu bazongi tout ça mais au moins kimia ekota ki déjà donc après ça et ça qui déjà à ça qui peut entrer bayaka na bateke. Très bien. Alors yango to senga na bango le quoi ba mesana déjà pour vivre ensemble ba linga na bolingo wana ezonga pour que bazala toujours unis parce que biso nyonso toza ba congolais ndenge tolobaka congolais nyonso azana droit ko vivre les sika nyonso ya sepeli ko vivre. Voilà, merci beaucoup sœur congolais nyonso azana droit à ko vivre et sika nyonso akolinga. Voilà, fumu toza déjà na suka émission mais ezaka comme d'habitude l'article plateau au petit le basuka na numéro de téléphone tout le monde a moyen possible vraiment merci na pesi bino merci bino nyonso surtout au bolandi émission na bino choc culturel bozala ke belé Jonathan zonga na sima caméra parce que héros na okaka mafute mataka ngai donc toza bandeko tozali ba congolais to s'aimer amour pombo kana biso kende liboso tozaka na ba esprit ya ba tribalisme te muluba ko kovanda epa bayaka muyaka ko kene pe na baluba mukongo pe akozonga aye avande pa bayaka azana mboka na ye totika biloko akobomana ça ne sert à rien mboka ezoki liboso tozongisa mboka na sima. Voilà tokotema likolo fumu to mona mwanini ya kosisa émission monika botelemi ya fumu po ba mona yo bien parce que ngala ba mona yo bien fumu na biso aboga fumu alibi ko lata kitoko. Merci beaucoup plateau yango yo natikelo vraiment na pesi merci na Jonathan Ngoma lipa moto si ma caméra na kapela mwana bumbu toujours si ma caméra pour na image za kitoko. Merci na papi Keli Boaba
pour na mosala kitoko na régie. Merci na papa Kabunwale ça parce que na ko bossa na yote. Voilà, na tiki le plateau. Oh sakana. Ah, merci ndeko Anderson na ndingo tikelinga i plateau. Eloko na lingana pesa message à dévoler, message à liboso na kopesa pa ya bandeko ya bayaka pe batike. Mutu moko te a kosa bino tumbanda kwa muninga talana no mutu wana eske si atonga na mboka na bino azana ndaku te. Bongo oya ko ya kotongela bino akozwa mbongo wango wapi. Ata kwa azana mbongo eske ozana volonté wana point d'interrogation. Na tata mokonzi ya mboka. En tout cas, son excellence monsieur le président de la République ezali urgence ya kotinda service à Croix-Rouge na kati ya territoire ya Pomut pour que bakende kotala bibembe oyo bakunda na bapembeni ya banzela République démocratique du Congo.